Chers téléspectateurs, partout dans le monde, Bozolanda, l'Iloba officiel, na 5 continents, na continent ya Asie, na continent ya Océanie, na continent ya Amérique, na continent ya Europe, na continent ya Afrique, na pesino mbote, na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Nous sommes dimanche 5 juin 2022. Le lot pour accompagner sa grandeur. Prophète Sekonde Polo Dominique, l'homme de Dieu, à côté de 10 églises. Il y a le Nzambe Oyo et Jomi Awa na ville province Kinshasa, capitale la République démocratique du Congo. L'homme de Dieu alobi tolingana kosala moninga mapete toye awa pona koluka bisanga mokilité po bisanga mokilé kotikala toluka oh, c'est important les royaumes de cieux. Chaque dimanche notre objectif c'est pour accompagner l'homme de Dieu, le prophète Sekonde Polo Dominique. Na tournée pastorale naye alobi akovanda kimiate Otarolanda Mombula Nzambe asina ki protocole d'accord église wana Nzambe est commis 9e confession religieuse. Tout à l'heure bokolanda tournée pastorale lelo tokobandana masina tokekana des églises na mapela et puis na sima mutombo di kembe so tiki wana tozo gena lukunga. Merci beaucoup Dani boko na sima caméra équipe technique qui a le officiel Fortuna Patrick na sima caméra. Merci beaucoup chers téléspectateurs de mon ami. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que mon accueil est chaleureux. Ndenge tuanosa ki ne bandeli toko banda awa na commune ya Masina tozana avenue Musamba et de côté oyo sa grandeur le prophète Sekonde Polo Dominique a bandi première tournée pastorale nae ya mokola lelo dimanche le 5 juin 2022. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est dans l'étonnement parce que tant que qui au deuxième tour de Yawa, on ne s'imaginait pas qu'un jour du côté comment on est les boys. Une centaine de personnes peuvent bâtir que le Baïbandaka et Yikanaka. Mais c'est qu'on a que Yikani qui m'appelle à un. Mais c'est vrai que le tamboli permis à part Makana Mekao, l'autre côté là, Banfou Nyonso, Bayikani Baye, Pepoto Bayambabiso,
mais respect bamfumu na biso kola pambola bino. Mingi balobaka ke bamfumu baza na bakisi, mais bamfumu ya lelo bayambi liloba na maboko mibale baza na likambo na Nzambe apesaki bango avant babotamaki bakoma baresponsable. Responsabilité na bango gloire à Dieu. Bamangombe yaka na ngo mendenge bayambaka liloba partout na bamfumu kola ba apambola bamfumu nyonso ba chef nyonso. Vous allez ma carte na mabota nyonso na bamfumu. Merci beaucoup, Jean-Claude Boulaba marge bayambaki Jésus-Christ dans moi na botamaki. Et bamfumu RDC basi bamonike maye elobamaki na makomation en tout cas message à solo badana RDC ya wana bafumba ya mbana n'importe quoi te mais liloba bayambia wana motema mo joie ezali parfaite yawe moko akambaka pe battre bino nyonso à travers Congo Mobimba. Frères et sœurs, on a tant d'unité, puis il y a bisika pe baoze la biso côté à Matadi Gebala, ba monastère, nanto koma bisika wanate. Vraiment, on est étonné parce que l'oba et kaliboye, que moni transformation awa. Tant il y a que jaika bongo bongo, pour la presse abino ba koki bongo matisa. Petro Congo, c'est vrai, il vote à Petro Congo, bah 5 ans. Bayaki maintenant, quand il vote à Bande, on a pu s'en être, et à taille, pas la mission, il était, mais vous qui m'appelle à deux. Je suis étonné pour il vote à Petro Congo, bah 5 ans là-bas. Petro Congo, on m'appelle à deux, bah combien de la Bajimo. Frères et sœurs, liloba oyo eye pona kolakisa basambeli ya solo kola lobaki ba bien aimé na ye. Bato ba osambela na motema mobimba na bango baza balingami na yawe. Yango na lobaki na Bible balingami ba bien aimé n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Bolinga mokirite na biloko nyonso za na kati na yango. Po biloko nyonso za na kati ya mokili oyo na bozwi na bomengo nyonso yango ebendi bokabwana ebendi makunya ebendi batrouble ebendi baproblème lelo RDC bozwi etondi awa bosimbaka kutu na yango te nende ya mana or na kolta bosimba yango te me makila ya bandeko makila ya bino bandeko na bino bana esezokwe ya butu moi kokatama bakingo oleba bomata boma atandeke baboma rapide mais kokata mutaza envie ba okata bazozala na atrocité mo point impossible sotana ba réseaux sociaux na ba o bazosala makambo na baza sans âme atana makanisa oyo bateke oyo aza semblable nanga tonyokola ebo eteme bazonyokolanga jour et nuit quand on a capital on est bien mais là nos confrères sont en train de subir ce qui fait mal. Vraiment, pour nous, tout ce qui est pas na tata, na il va tout ce qui est tata, après ça, ce qui m'y a n'importe RDC. Pour qui les athées, mais imagine le Gakuna, ça fait mal. Pour nous, Allah t'en a le bateau, ça va changer, bazana, âme à Bukansa, vie à Moninga Mototé. N'aimez pas le monde. Bolinga biloko nyonso na teme bandi boni na ba mangomba baye prospérité. O ezali ngomba prospérité te. Ezali ngomba abondance te. Ezali ngomba ba hotel bino ko fuluka te. Kola do bakilo sambo na ye bosenga kaka pesa bisuka ka kwango ikokile le. O alelo monani ça suffit. Quand on dit ça, on beleza na litomba te. Mais Nzambe yebi ke bwana besoin ya biloko wana. Pourquoi kosenga? Nzambe za tata.
Église ça maman. Ba maman bazali wana ba soigner ba bébé ayebi na mutu ya bilamba balatite. Ayebi na mutu ya ba sapato balatite. Ayebi na mutu ya biloko bazo gâter mwana. Bongo parents nzoto bazo gâter mwana zamu na maloba osenga te. Bongo nzambe na bana fo bakachwa nanu babuka na nanu. Bano banzambe pesanga sunganga batelanga ya yebite. Nzamba batela kakolika ba parents nzoto. Zamba pesa bana ne atabana basengi te. Mbele ba parents zoto basenga ka ba pesa bana bilei nanu kutu bana basengi te. Tamba na mukanga na tongo mama Pauline yaka. Olambela tomba lambela bana nini. Me balobite ke to lamba biso bi ba to lia nini. Olambela bana nini. Bongo tata na mama. Iye kaka po bino bozo fo bo senga nanu. Comme dans la Bible, qu'en priant ne multipliez pas de 20 paroles, croyant que ceux qui ont toujours multiplié de 20 paroles seront exaucés. Na osam la bino, bo singa kate nzambe pesanga pesa boya yebite ke fois ça la yo. Donc nzambe zakana kanda muto azara toujours na modèle ya lo sambwa de nzambe sunganga yondo zo yebisa ya sunga yo ya yebite. Mutu na mutu azali awa ozali projet ya mokono projet nde mutu abongisaka projet na ye projet mibongisaka te projet mibakisaka makambo te lokola ye moko asalaki projet na yo ayebi jour na jour tala nde alakisaka mutu makambo zuya mwa projet alakisi na loti kenga ndasali basali sans ezoya likambo esali yango na lotaki bo tala mutu azolakisa makambo nanu kutu oyebi bino boyebi te ya ne prochaine ayebisi alakisi ya lobi alakisi na lotaki bongo oyo koyebisi nini bo bayebisaka nzambe pesa nzambe fungolaka nzela bakomi na Bible ces choses là bato basengaka ndeko nzambe aza bapayen nzambe pesaka libala payen nzambe lezo mbongo fungolaka nzela kende poto nana sengaka wakende mboka nana sasambela saligere bwakende na mboka na ye bongo poto kobosala gene mingi mpe basala gene bakenda pete donc nzambe asali bino ayebi problème na yo nyon poto asali na yo osala kaka malamu kobuka na nzete kokatwa teke kolo fungolaka nzela kolo amonaka deja moto ayebinga te azokitisa valeur nanga nkolo pesanga kimia ayebi teke oza na wana besoin ya kimia ayebi nyonso koyebisaka ye te mwana eloba sala kaka malamu ezosala yango nde ezosengela epa na ya ntango ezokopratike malamu nzambe avandi na kati na yo ntango avandi na kati na yo directement ye moko azobongisa makambo nyonso akuti ya mabe azoarrange maladi akuti azolongola mikakatala akuti azolongola parce ye avandi wana amen bandeko na kristo nkolo pesaka na gagne loterie oza payen nkolo nazwa diplôme oza payen que ça vienne ou pas mokal na Yahweh ça c'est vrai qu'on est dans l'étonnement pour la okuta ndenge boyikana sedie de loba aussi pour comprendre et gloire à Dieu voilà les loba ndenge bobandaki awa ezaki penza ni kakatano me kondimo boza nango même de la bino à se donner et puis de la plaisir croyez à l'Éternel il lui viendra en aide et il lui payera davantage bénédiction oh yaba bénédiction pour la bassemble déjà kaka pona kozwa te kozana kimia eza bénédiction ata ozangi mbongo otalela ya ata ozangi kolia nde bokonza likolo te libala nde bokonza likolo te
Quand on a reçu dans mon kilo, il y a l'histoire de Lazare dans mon jus. Les gens, les croyants ne tiennent pas compte que l'histoire est atypique, l'histoire naturelle. Lazare, Mobola, riche, Mosu, Azolia bien, Azotonda bien, sans savoir que Moninga Nangawa, Moninga la moto, n'a pas cette amendam, tout le matin à la table, tout les ensemble, Atigi Lazare, n'a coué là-bas bien tracé à table. C'est à tel point je interpelle Bazu Yamboka Oyo. Bazu Yamikil Moussous, Bafrik du Sud, Moutazana Bozu Atalin, à quartier de ce salle, Azun Zela, Yemoku Banda, Tiban, Lukoba, embouteillage long. L'État Zozwa, payage, on a Tchena Zelawana, l'État Zozwa, Yepa Zozwa. Pour Alongola, embouteillage la Baninga. Les gens Bazui, à Bongishinda, on a tondi Sibiloko bien Bambon et tondi Libanda Zela Salité. On est allé sur Ngui. Mais avant de voir le côté, c'est très difficile pour le côté poto. Mais cette fois-ci, on était allé au comité totali, baninga, basali, nzela, bangumoko, bachirba, béton. Mais autant de la propriété comme le quartier, on a nzela, bangumoko, bachir. Mais comment est basu idée wana wapi? Mais lorsque Congolais a bouchi, Boswanda, Libanda n'a pas béton, qu'on a battu béton, mais mine de rien que ça, ça est au Bomalango, qu'on a battu d'alerte dans Libanda, qu'on a battu d'alerte, mais mine de rien que ça s'appelle comme la poto, et comme la poto n'a pas nan, n'a pas ange, bah où t'as les golo bakita. Et moi, Namboka, salité, sachez, Kocha, mais moi, il y a un jour, il va le vendre des côtés, inondation forte à banane. Un jour, moi, je dis ça, les bandes d'Akono Bongisa, Kobongisa, Kanakati, Bazu, Baza, Batonde, Bézana quartier. Ils peuvent se mettre 2, 3, 4, tu vois, Bétoto Chano Balabana du show. Mais il y a des gens qui chassent à Talabanzela, tant que vous les Betaka, Awa, la machine, les Akandengenim. Donc, Bazoui, c'est à tel point que le riche a un problème, Jésus a le bâti riche pour bakota la lola. J'interpelle les riches, nyonso, et amboka nyonso, ya kishasa, bazo pour mamboka. Nous avons appelé nos graba, appelé son grâce à besoin. Riche moko a kubongi, ça peut balabala quartier. Même bon, nous sommes bon, baka, bana, avec des potos, va faire la divaration, va faire la mentir, balata, bâton la bien. Mais riche dans Lazare a accueilli à Kofi directement dans l'eau pour la money pass out. Histoire, riche dans Alandi, à Kansaki a Kofate pour la Ebele à Bouzu. Alandi, directement dans les boulots en moto dans les fers. Au moment où les bateaux bakenda ba mona naka. Ndenge mundele pas image les ba filmer boizo que ne ti directement dans mairie ba mona na ndenge bino bo vana ndenge bino bo oloba. Ndenge pe na likolo ezali bamona na kawo bakenda bayeba na kabayaka pe batambola kande kuza wana bamonaka. Amen. Amen. La jiba caméra, jibiloko nyonso ba pare ozo la kisabo moto na ba baza musika ba ona Europe biloko to bazomona biloko za bango bazomona ndenge ba wei ba mona na ka histoire typique riche neto la misatala oh Lazare comme kuna échanger bonga comme la passe ah souffle le mot de Zotumbanga Abraham tinga Lazare tangisanga tanga mai awa mai moto ezozik sanga moite Abraham a répondre frère et pas biso zali mosika wa na yo kuna sika zali tatono a mai ko komela yote Boba luaka bozu mondi mailo bako tiaka makansina nazwa nateka pe intérêt personnel etondi na batamo kile wana mokili situmboka RDC ezo souffrir pour l'intérêt personnel. Riche ti lelo sika bamona ya zakawan. Araki riche na mokilo ya se kuna komi mutapa ti lelo jusqu'à l'infini. Lazare tilelo ana bokozaliko wana binoni bota mapela deux na riche na Lazare wana besoin d'un exemple nan oh nyonso zana ngo lelo sepela ko mona pasi ko envier vie à moninga zala toujours na boboto na batonio Atama mutazo salo mabe kozongi sile mabe te chali ye moko na ngambe na ye.
zongisa malamu esika bazosala mabe. Amen. Bandeko na Kristo, tondisama na kondima, tondisama na bolingo. Moto nyonso atondaka na bolingo kati na motema na Nzambe avandaka na ye. Akomibeta te po vivre, akominyokola te po réussir. Vi na ye tata abalobongisela nyonso. Kopesa mitema na bino tata avanda asala amimorso na kata bino ata boale kola longola kango, ata pasi kola longola kango, ata bitumba kola longola kango. Bozala unis frères et sœurs, bozala toujours longola moto moko. Kowela intérêt ya yomo personnel na famille na ote wela intérêt général libota nyo. Amen. Bandeko na Kristo. Vous êtes toujours condiment, surtout le sang nabino. Plus tard, côté Yahweh, Akangola, Mboka Mobimba, Kwena Kwenyoso, Patonyoso Basana Kimia. Kimia, moi, la capitale, mais de l'autre côté, ailleurs, nos confrères sont en train de souffrir. Et on n'a même pas une bonne pensée à vous cancer, de la Baniga Banapas, quand on tombe la terre. Quand on a toujours dans Mawa, quand on contribue tout la montre quelque chose, ça se déplacer parce que on vivre une atrocité impossible. Et on a appelé ça à lancer message. On a le bateau là qui s'appelle Tolengi, Bandinga Nabiso, oh bazonyo comme kuna, Pamapinga, Baokendi, Baosibir, Bandinga Nabiso, Baolongona Bandak, Batumi Bandakuno, Sobalongoli, Mikumbe, Kumina Mitu, Sikoba Muna, et l'eau, Nini Kombi, pour vivre, c'est Bazoken, Baebisika, Baoken, Wandate. C'est dommage. Le monde est méchant. Mais ce n'est pas le monde qui est méchant, mais c'est l'homme qui est devenu vraiment très méchant. Ayebi kutu vie ya moninga te akanisa yenda zala bien moninga a souffrir yenda vivre moninga a kufa. Mais le samna oyo bana yido baba adressa we patata ayo kamera kine za na itanga mu République démocratique mobi souci ata ole ata otoni kanisa pe baninga bana balabala. C'est vrai que le sambo ya banda et kolongola bolingo kalezalaki moi biloko balambi koto ayebi ke baninga peut-être balambi tindi mondam kuna siko bamemi oh so ba pesi biloko bakaboli boli ensemble ba pesi kindoki. Or que ça n'existe pas, ça n'a pas de pouvoir. On a vu ça n'a pas de pouvoir. Et dans le sambo ezala makambo oh satan bima babimisa babengana akenda te au contraire atondi yao ta indishi balabala nyoso sachet poussière pour nous kolos bolingo kozala balabala mbe ba bengana to chap bimisa 200 bimisa 300 tout ça béton na balabala na biso c'est facile que ça s'appelle bonga boncha elike pana kolo bonta ila ya bana ndo bolingo ema bolinga na bosali sana moko na bino amona pasi yamona komona na tinda ka aga prophète na ye kona ngana sana kwale na pasi na est-ce que c'est impossible bino ne se botonde momoni moninga a souffrir bo Congoli ata moi 1000 francs bo pesi ata moi 100 000 à se débrouiller pour bino na bino bosali sana. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour au moins de 30-40 personnes na alimenter ngana un problème ngana malade au semble arabe kende yebisa basali ba yebisa bande kuna bande kono ba bouger basala ko pesa bo pesa kana motema moko yo pesi 1000 et ko zonga même 10 000 ndana bina mona rango onyo se yaka ko isali sabantu. Et pesa mi koto sut comme taille la porte na yo pesi $50 mutaille la porte prophète na kanisio au fungo la bo $100 oh kako pesa mi siko yezongi bozala ndenge wana un jour ko kanga ka motema teso moninga na bino moko azana passe ko kanga ka motema teso moninga na bino azobela ezalo la famille ya molimo eleki famille anzo botika moninga kolala nzala tende bozawana botuna naka
botalanaka bapense bosunganaka yango nde kopesa bino valeur na likolo yawe amonaka bino. À travers l'amour yawe accompagnaka bana na ye, à travers kondima yawe afortifiaka bana na ekolo ya batela bino asalela moko na moko apesa kimia boboto na tateka bamodonio. Merci na libota, merci bankumo kola pambola bino ifa le Kristo kumona na biso siki ka lelo te totala ndenge kola kokamba boza na boboto na modonio bozongisa mabe na mabe je donc point zongisa malamu sika baosala mabe namona RDC tala baosala RDC mabe mais RDC zongisaka mabe te mpona akenda bitumba pa bitumba kwa bon mieux vaut politique à bon voisinage. Tu connais, hein? Pour nous abattre la mort, la mort, la mort, la lusa. Pour nous akoyo. Akosa la pona motonio. Bozi lesquels nous n'amboka, bozo bénéficier d'un côté, bino besoin de okano. Mais entre-temps, na mikili ya poto bazakana bolingo, batoki kuna batoki bula radie. Awa bientôt Nzela ezokoma na machine. Plus tard nous aurons même 3-4 Nzela pour machine à développer. Machine à jeune. Na interpeller ba jeune na machine à nyos botika ki kuluna ça vaut pas la peine. Boza ba jeune, jeunesse montante. Botia mboka na bino na Kenya. Ezapo que le dit qu'on soit apparaît dans la zone comme so riche. Au contraire, bénédiction d'ambassadeur et gozana moto que koyiba, iyo bénédiction yo se koi. Zo senga ba jeune nyos na bandi konanga nyos ba jeune. De ko bino akola e kal ko bino bozali masina mba. Kimia itonda parce que mon naka masina bakolona bakote bakolona basali mais ba jeune boza bato créativité nzamba bongisa bénédiction pour ba jeune masina jour atombola bango amen bon moko ezala boli ko ezala merci ba jeune nous ndenge botondi awa kola bato na bino ya ba pesa bino mayele bongo sa jour ba société ba lycée là pour la femme la boba on sait le zanda kumo data beza sando da penasi matoni pele kumbe ke mombo na bule na bodgo no mune na boboto tata zo mi mo sa kuna utambo sa bakona na yo weli pasi amoko na moko ni tuko senge pano na no yebitinyo se ban na yo malaba ko senge e pana za sulu mo ke toni sa moko na moko na bolingo na boboto na kimia kote libota mumba masina itonda na kimia itonda sama na kembo itonda sama na ko sepela pena kembo le sengo toni sa kimia na moko na moko za batata za ba freza bilenge nyoso bilenge baba bilenge basi nguya no sala bango bolingo yika na kata bitema na bango pete bayokisa na capacité babebisa na pete bule izala kata moko na moko limbisa libota na mabumo to sala tata limbisa libota limbisa moko na moko to tambula na kinya to tambula na bolingo poso batambuli na bolingo présence no ke zala manifeste kat na masina mobimba nzam na bumo sala kat na boto ikaniyo kimyeza kata libota tout ça bolingo kata moko na moko mukano tata ko kisama kat na libota na Kombo Christ na Nazareth na ngwa mo centre bela kilobo mona seko amen. Boto na Kombo na Christ na Nazareth. Merci Boto à 100%, merci Boto à Zeke. Merci ma maman. Pour la femme de la violence, sur la chine à l'église, à l'église, tout le monde va avoir un message après ça. Merci papa, prophète Paul et Dominique Paul. Vous allez tata la biso, vous allez à la biso, vous allez maman, vous allez coco. Vous allez m'appeler la biso. La biso te m'appeler la yo. Vous allez pour le monde entier. Biso oyo bakoko rabino. Le pouvoir ancestral. Oui, la mabé, la machine à deux, m'appelle à deux, donc on tire au bon côté. Le péché au volonté, par la tête, bon côté, kasi, moi et les ouais, pourquoi pour la bouche. Et le maman est en goyo, beaucoup de maman qui pas vite, on tient la bouche à terre à quoi, il y a d'un pour la yo, et pour ce qu'on m'appelle bouche pour la bouche. Ah, mais quelle surprise!
ozanga foto na bango omata merci bamfumu na mama azali ya pambola bino nyonso bopesa mama place